comment chuter, Koffi Olomide, mais tu as entendu ta mission, les réseaux sociaux, comme on est maintenant, bateau kokita te. Les gens, les musiciens, c'est vrai, les gens, la composition, c'est plus de 300 chansons, mais les gens, les musiciens, c'est africain, Burundi pour la musique, au Afrique et Zwanzela, dans une des Saloka Balfa Blondie. Alors, nous avons entre toi et ton frère africain, il y en a des combattants, nous sommes comme juste. Maman non plus, Tigana Yembaga. Tigana Yembaga. Peut-être dans la carrière, faute que nous avons reconnaître dans la salle, ils ont un Alpha Blondie. On a attaqué, il ne fallait pas. Bana kin, bana poto, bana Océanie, bana Asie, bana Amérique, balobi site aka moko ya mboka. Bon moko ya mboka. Donc ko zappé trotter, rester branché escoté. Bon moko ya mboka. Promotion ba produit na bino ba entreprise. Et bino promotion o nyonso ana flat na ye. Restaurant. De bono asali si effectivement na kini. Olingo mona ngoza register na bon moko ya mboka. Donc toza wana pona bino. Restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na bon moko ya mboka. Olingo sa la promotion na bon moko ya mboka za na ka pona bino. Toza na pona ko ça ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba c'est la promotion il y a produit na yo il y a kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc eko ma tibisiko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga et que de timbujimai et que tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya bien motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières. Mandeko balandi télévision à peuple mbote mingi na bino surtout to côté na bino sous samedi à lelo na émission fait du temps bongo pourquoi lelo boy to mbi yalanga nzembo monene les géants de la musique congolaise moderne yazali bongo kwa brako aman Koffi Olomide le monde lingomba na ya quartier latin lelo boy to robeta moi solo sur actualité mais mingi aux ande musique. Bonsoir Koffi Olomide. Bonsoir maman Mapouya. Sangoboni. Oui, ça va très bien. Grâce en colo, ça va. Oui, ça va. Oui, très bien. On a dit que comment. Merci beaucoup. Si on a le bien dit, on a un téléspectateur, on a merci, merci. Madame Clara Negemri, jour pour jour, bientôt une année, depuis album 13e apôtre sur le marché des disques, ils ont de la bonne côté vente, promotion, la production. Très bien. Batubako bazana embarras du choix, Batubazo Kokabo Plonaté, Kobetox Yali, Symposium Yali, Première Dame Yali, Shawarma Yali, le Yungé, D-Quiz, Chéri Mboto, donc Banzembo Yakito, vous allez bêler. Ça va, et puis bon, on a 4 CD, 40 Zembo. C'était prévu déjà pendant longtemps, mais si on a un album est commis, en tout cas ça va. Bon, déjà, générique de Busso, posons la photo. Si on a le bas, donc ça va vraiment. Mais plus de 35 chansons de 40 bongo. Au travail de pour que Banzem Bongo écoute un petit peu de l'identité, on a eu la gabolée. Non, Malé m'a sali 3 ans. Le studio pour le logo de Bima. Je suis retrouvé. Bon, à la majorité, justement, il fallait la trop la vie n'abus la quatre vie n'abus aux années bolingo. Le bolingo, il fallait appeler la place numéro 1 la vie n'abus. Donc, voilà, je ne me gêne pas de dire que dans un serviteur, il y a Batou Balingaka. Serviteur, il y a Batou Bolingo. Pour le moment, Motonza Masalae, na Bolingo. Il faut véhiculer Bolingo, il faut cultiver Bolingo. Il faut ça que Bolingo est à la prédominante.
nazu na kati ya banzembo wana titre lokola Yesu neba état d'esprit okominga nzembo wana soit moto akomaki yango oyo oyembelaki yango ndenge nini. Grand frère na ngai petit frère à Yesu, grand frère na ngai, pas plus compliqué que ça. Sans Yesu ndenge olati elambo ndo bongo na suki sans Yesu ndenge ata mwa sapato oyo maboyenga wana elinga la pantoufle ma pantalon te Yesu donc ye donc ndenge moko navandaka na mitunaka soki nzambe atinaka ata seti Yesu peut-être nde bayesu wana kaka so bayaki ata seti nayebi te soki ndenge ezali nini donc ye moko nabandaka oye moko misala ebele alors ebele ezosila mpe kaka te donc po omoni mpona kosukisa par exemple moto ya mabe oyo eza na biso bato eza mosala moko moke te. Bon, par rapport à Bakli Kouana. Kitoko. Bakli Kitoko. Balo mutu moko te alobi oyo. Si mutu na ngame. Tobino so eza bien bolo. Et là toli ba mama balati wana. Te ko refléter makambo église te. Okaka yo titre so te yes. Donc yes que makambo presque so za ba centre. Ndaza ezali nzembo. Eza na église, ezali nzembo. C'est-à-dire il faut que bateau bayemba ba Yesu pe baloba les aba nzembo za ba rien à voir avec bateau bayemba ba Yesu ba tout non ndenge ezala par rapport à la Bible. Si vous ngai nazo obligé te na zala po banga ba argument na bango. Ngai zaka nzembo na kumisi kolo moto ya batela banga o sala ke na zala malgré donc na kumisi donc exact que o na boye ngai na kumisa kai to mo so so na moki pour ça va na la sans publicité, sans tambour ni trompette. Merci Tozong à la réalisation. Tozwa Banzembo Mibale, la quartier latin. Tout le monde n'est pas plus confiant dans l'idée. À vous, ça sent pourquoi les gens t'écoutent merci Nabino surtout vos alliés Baïké, vos Olandabiso, qu'on a vendu comme autre aux en cours. Vous avez les bombes à quartier latin à Kofi Olomide. Vous avez les calons émission fil du temps. Pour nous trouver Coco Banamitono. Bah reprise. Nous disons le mot à Dieu merci Mboka Nizaki sans anesthésie. Il y a combien de reprises? Je crois qu'à Kawana. Je crois qu'à Mais le fait que nous voyons déjà dans un système où on commercialise musique. Pour les lots, nous avons besoin de Mbanga na Oya. On peut se rendre à Makoki, ou Mbalorek na Poya. Mais et ça là, on est lié au Yembinga et puis le Zembono Bongola on a monté monsieur. Le Mokili Mobisala, ils ont fait un petit peu belé, non, tout à la petite Napsumo à Tanzanie. Comme il a dit, la Tanzanie, on a Diamond, on a Square, bah, pas nous Michael Jackson. Et ça, non. Ils sont obligés de faire Coca-Cola, Pepsi Cola, tu vas te taper. Il y a des gens qui s'appellent un bon, on est en moins que tu as dit. C'est un bon, si ça se peut, ça va bon, on a dit moment quoi. On a reprise, on remix, et ça, on a le monde entier. Ils ont commencé à cause de la balaki, la divorce à Bali, puis moi, c'est mon bali, mon sous, la peine à mettre au mogo, à Zoula, mais la payer, c'est normal, c'est dans ma vie. Par exemple, qui n'a qu'à n'avoir un peu de musique. Jugement ni les autres na monde musical au bino bozali bakoloto elenge pe bayena ba succès na bango. Oui, c'est ça, c'est la loi de la vie za lokola yo. Avant yo zali Pauline Betokoti, Jackie Betokoti. Les lozayo, c'est normal. Mais nous na monde musical yo ya bango ndeni. Non, c'est normal, c'est normal. Pour contrer Zaki par exemple Kofi Olomide Ozone et na leki mo boy. Si c'est lui qui bête, tout bête, il n'y a pas de problème. Le cours normal, il y a vie à bâton. Que les lots hier, ils allaient dire, les lots pécomis, ils ont normal, il y a un problème. Quand on a un sujet un peu difficile, mais tu es obligé de faire. Tu as encore profité de l'inspiration parce que l'inspiration quand on a raté. Passage dans le mois de juillet, en prison Makala. La tournée, il y a un côté de temps où on a et inspirons-nous. Bon, nous avons un single mogo, la Niatakans. La Niatakans. Nous avons comme une prison à vie T. Prison à vie T. Donc ils ont 4 lots au Canada. À l'occasion de ça. Voilà. D'abord, on a fait ça à Batutuba.
mutu moko nayo kaka lisolo ya makala neti bawili mosheni basirili kino bayo kaka masolo na yo banga mabe obi naketi nakuti bato nakuti bato basi mpe bapakola maquillage bakaka bango suki donc vraiment nakoka kosorti nasala ata 6 jours mais bakatingaka na 4 jours nabima déjà donc bato wana baza bato ndenge eza bodabo nga napesi bango mbote gouverneur ya makala komi matata kaloka matata premier ministre napesi mbote trop bazala na bambodi bango tu napesi basi barande bato na programme nango ezali ke soki likambo oyo naza nango esili nakonobeta kuna nakobeta bango miziki mpona alakisa bango mpe baa bandeko nanga tokomi baninga etout donc bato fo bakanisaka kaka te ke moto soki aza na makala aza soki ndenge nini so ndenge non bato bele baza kuna mpe baerreur judiciaire neti nga ezaki erreur judiciaire donc nasali mwa nini nga mpo naza citoyen lokola bacitoyen je ne suis pas au-dessus des lois donc bamonaki ke bon nasala ntango nasali je m'incline devant la loi, il n'y a pas de problème. Donc, la BIMIP. Les relations avec l'autorité à l'histoire de Mboka, ça va nous là, bon, on a gagné côté na makala 5 jours, 4 jours, on côté quitte. On côté na BIMI. Pour le bani là, citoyen, comme tous les citoyens, j'accepte ça, il n'y a pas de problème. Merci de dédier le directeur Pacifique Tamboué. Il y a Zoran Dabiso quelque part. La douane. La douane, oui. La collaboration au Sali Plaisir, Evoloko, Ferregola, Fabrigas, la Fiona, c'était Sarah. C'est Claudia Batissa. C'est quoi le couleur parce que vous avez déjà fait le. Les Arabes, Lengi, Daoui, Madame Moninga. Les Arabes, les gens comme ça, les gens qui Caraïbes, les gens qui Caraïbes, les gens qui Caraïbes, featuring mamie il est là il a fait un voyage c'était prévu à dimanche mais décalé moi heure fallait sauver l'émission d'ailleurs à Caraïbes pour na biso ba téléspectateurs les amis moi et nous moi asika voilà et ça les gars ça là donc les gens ont que bon toi madame Ninga toi madame Deko toi madame grand frère nan petit frère voilà qui plaisir on a d'abord lelo na banzembo nyonso nango banatif na yo oyo composer souvent yo za na nyonso na composer chanter au composer bon pour yo moko faire le milieu combien de chansons aussi chanter na faire le milieu donc ça va 300 et quelques 300 et puis la conversation continue là notre prison à vie t et la chanson parfaite pour le toko la chanson de carrière à Kofi Olomide na ba o des jeux zawana chanson de carrière, c'est-à-dire donc nzembo okondi omilobelaka osalango na ame surtout bango nyonso banzembo nasala bo bangobila badiva baapostola ozonga plus ntango wana nazokendaka te babebegu bapomme verte baalia lelo badiquiz vraiment nayebi te oyo nakolobaka eleki baningi eza mpena problème eza mpena problème bazaka mpe na calcul wana mpe na ide wana te nzembo lokola basens anesthésie non assistance peut-être bato mosusu baloba na place nanga bahenrique badino nayebi te okopona wapi kwa mais il y a 2 jours nazali kotambola tenaki na shoprite abanda oluka bafromage bacamembert mpona lingango mwa mingi camembert moko kama chester bato ebele bayi bango te surtout bawili mosheni abanda oluka chester sikoyo na bacouloir wana nakutani na mama moko boye bonjour mon père, bonjour maman, bon, il y a bien ça va faire, oh, il y a bon de près pour la première fois, on a charmant boy, il y a bon, là on est quand on dit que vraiment, c'est plus lui tout seul, quoi, tout seul sur la bina sur la solo, il y a dit, ne t'en fais pas, sur la plus bas, qui fait carotte, yézopé, tout le soupe, Nzambe pe bato so bandima na bango yeti mais il va vous un grand artiste eli ko lo ba moto bato ba yebi au moins 50 nzembo na yeko yemba au moins 50 nzembo ba yebi ko yemba de so zo beta bazo yemba bazo bina avec yo biso to zo belé to plus de 50 nzembo na yo obi sala nga eloko moko boye na yebi to na la meilleure
cadeau il y a au salon de salle, c'est-à-dire le tombe l'itoma nango, c'est-à-dire témoignage il va calculer tout de façon spontanée. On appelle ça Zali et moi je se reconnaître la personne de toute façon. Tout le monde comme on a été, tout le monde est bon. Alors, tu vous en vas soutenir dans le quartier latin, tu vivre le Koffi Olomide parce que il y a les lois librement. Pourquoi vous êtes librement? Parce que les bancs sont déjà librement quoi. Pour le Kenya na boloko, tu as bimi. Alors comme musicien avec de boloko, François Lekela qui wana. Verkis. Maman na za ba défaut na ngai. Nazala mokanda, so provoqué là. Nazala moi, motema monene trop, na parlement ba tout so kaka. Les gens tout bazolo banana fona keba. Mais nazala na défaut ya kota la vie à moto. Ya kwa via ga moto ke yeke bote. Ogi simo gumbango Cyril qui nazaki na ba bikoti banilité. Nazala na bunda ga nazala na expliquer ka bato ba fona na nga. Ba del pire le bana ngai mama na bango ba Saint James ko division ba bigi na batan. Ça battant. Donc, dans un défaut, on a qui m'équipait que bateau, je peux pas y aller côté. Et voilà, on a essayé de dire bon, salut à moi, et puis voilà. Tu chantes librement. C'est sûr que tu as un bimi. Tu m'as dit Koffi Olomide. Tu commences à chuter, Koffi Olomide. Mais tu as entendu ta mission, tu as réseaux sociaux. Comme on est dans le bateau, tu as quitté. Les gens sont musiciens, c'est vrai, ils ont la composition, c'est plus de 300 chansons. Mais les gens sont musiciens, c'est africain, ils ont bundi pour la musique. Au Afrique, ils ont dit là, tous une qui s'appelle Balfa Blondie. Alors, les gens entre toi et ton frère africain, il y en a des combattants, nous, ils ont les canaux justes. Maman non plus, Tigana Yembaga. Peut-être na carrière nangai faute pendant on a reconnaître on a sala déjà ya koloba eloko mabe pona Alpha Blondie on a attaqué ndango fallait pas c'est tout mais pour le reste omoni bato belé ba sepelaki ki bakangi Koffi bato belé ba sepelaki que ah la Kenya betaki film de coup de pied zo qui était mais bakangi quand même ba sepelaki makasi c'est la bato belé ba oki pas si tant na bimi na prison bato wana atana bomingungi ba komaka na Facebook donc on a une réponse à le bana bangote ils ont droit na bango puis ils ont droit na bango ba boya Koffi et puis voilà c'est tout mais Alpha Blondie na autour bano vraiment sentiment na nga yango wana mais yé mo ba yebi que mutu mo te wa na état normal wa na candidaté ya za ni kunyate akolo ba mal mabena yi mais tinga boye donc on a peut-être na mémoire na circonstance wana mais c'est tout donc voilà quoi place ça na bengaki déjà le vieux yaya boye tout cela très 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 bien. Donc voilà, on les a peut-être le seul régler la carrière parce qu'on a provoqué une réaction. En tout cas, sur 10, 9,9 va provoquer toujours. Voilà, il y a peut-être faute au j'assume quoi, mais qui doit expliquer qui tout seul voilà. Il y a une deuxième mémoire, une vidéo, un Facebook, tout ça on a dignement. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi tu as chuté l'occasion au ça mbote na ba fanatique un message pour na bateau non surtout des fois bazaki versé na makambo le kana ki boy ba otala o de son ya caméra o bisa bango ni o pesa bankini o pesa ba tout mbote o pesa ba tout mbote bon tout ça na ngoza oyimba donc je suis na nzeng na be mutana droit boyamo so na invité bien droit lingango on va banir juste pesa ba tout mbote na moment na comme ça baninga na ngai bazi belé mona motanga bango zate so na bosani so tangi Sandra Kazadi toujours problème so tangi Joli Central toujours problème so tangi Tuturo bateau toujours problème mari fana Londres toujours problème ba chibo pour le problème donc na ça ndeni baza tellement belé et puis on tombe te baza ko préparer single et on a peut-être ça le masukate nous préparer single album l'album c'est fini single le album sur le ministre de l'information donc c'est un hommage c'est le single tout ce nous
député honorable. Vous savez, vous avez un single, mais album qui 30 nzembo boyete wana ndi album ozoya les albums il y a quartier latin exactement donc bano yo ba le bazo ça la quartier latin album ozoya ndi ozala bango donc je le confirme, je l'ai déjà dit, mais en attendant yango moi le comment il ça la prendre moi actualité yo yo côté biso bien malgré nous donc au moins signer les oya la petite merci na baninga na ngala Lubumbashi Bagi Bouchiri Jacques Amanvoama Péry Selemani possible na Braza na Vincent Gomez Hugo Londele Blandine Malila Chantal Luemba Steve Luemba na bosanga na odoza premier baza ebele combien ni et tout, PC et tout, Bébert et tout, c'est le mot de Christian Gani, on aussi sauter le mot Gani, on a mot à Boy Batouboy. Bazier, Kuba, comme ça va tout le monde, ça va tout le monde. Maman, on a du super, on a beauté. Maman, Ilias, tout ça, ils ont beaucoup de place. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Alors, tout l'année prochainement, mais tout le clôturer, même dire, dans ce Agbada. Donc, tu peux te dire à 2 plus 3 plus. Donc, continuer. Agbada, tu danses Agbada. Agbada, Agbada, c'est la philosophie. Tu expliques nous les attaquants et Gobima. Merci, petit Kamala. D'abord, ça nous paye. Je donne mon club, mais je suis scrabble. Tu peux être dame, j'ai des 6, mais je suis scrabble. Loubless Londolé, Yannick Sadiki, tout le monde qui est moi, mon inaption, la petite tout est scrabble. La petite Nanga Bonsana a dit, après c'est une beauté, la place à Zali. Merci Mingi. Merci beaucoup. Bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site aka moko ya mboka donc zappé trop te rester branché escoté moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise et nos promotion au nyonso ana flat na ye restaurant de bono celle ci fait mon akini ono mona ngoza register na moko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na moko ya mboka ça la promotion na moko ya mboka za na ka pona toza na pona ça ba promotion na bino yo artiste a besoin vraiment ba c'est la promotion il y a produit na yo il y a kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc eko ma tibisiko zali na ba promotion ba produit na bino Patrick Momo attire vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga yeke de timbujimai yeke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka ezana pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na ye pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka ezana pona ko servir bino toza sans frontières